natinaki oluka koyiba kofi central nani ngana makambo na osala yo continue osala bakoplo continue kojalouser continue kokosa kotinda baloba sans effet zéro et ozala oblige oya mpe na mbeli otianga na moko soki ebukani okamwa te mpo nzambe na yo l'autre là nakoloba kotuni yo pose à la fois appareil respiratoire il faut appareil respiratoire je veux dire quoi de ton cas bilialia il faut appareil respiratoire c'est-à-dire Fali Poupa azana mwana. Répétez ça. Fali Poupa ana mwana. Mais batune baba il fallait à l'équipe Kofi à l'équipe batunios tout. Ba bebisi masolo. Moi ka motora lobi ka bongo se ka bebisi masolo. Parce que Fali Poupa azana mwana liboso Kofi lobi dete. Azana liboso. Na papa ne bele ba Suzuki, ba Modogo. Kofi ana ba ne bele baza ba yaya Fali na kati orchestre. Soki na âge to éviter mais na orchestre il Fali akuta ba ene na kati quartier latine. Donc quartier latine salami pour la Falité. Fali ezana ngokaka chance grâce et pesa melier akutani problème pesa la moi chance wa akutana na producteur wa beta rapena vie akuta producteur d'aza na vie mais aza mwana ba propos au Fali à lobby pona mopao tina batuna ye sali bien te Fali en tout cas il faut reprocher batuna mingi parce que makambo penza Fali pour pas sali yako 54 visas eza bien mais Fali pour pas memi bato ebele ba mama poto na okaki molobele ba mama na TikTok alobi ba mama ba kopanza maputa Fali abiyena bato ba finga ka bato ba mama ba lobi o ba finga ka biloko ba mama nzo exactement so na ta biso malena obi Joël finga Kofi pe fort Joël chaud mais Kofi il fallait permettre qu'on memaye vraiment de choses le seul ma vie peut passer en wana bon Joël chaud aza chroniqueuse aza mutu ya Fali c'est normal tant aloba bongo siko kita Fali et mwana ya Kofi yaza ne chroniqueuse oluka na epe mke na chevien na aigle mais siko kita aigle pourquoi yo leka pour loba mambu ya viena parler ya moni yangia mabeta ki ezaki eleka ipenza très bien bureau ya aigle et un message en tout cas bobongisa penza tout monde a ba concert parce que aigle za na ba contrat ba concert tout monde ba bi calendrier aigle eza ya munene mais sikoyo tout monde a ba archive te ya ça la bien archive mon ate voilà tout monde 12 balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte tout sala ne makam abonné massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis la politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais nous avons la personne na stamina de ça la émission très bien Yannick Wenge yonde makambo King France Télévision ne makam sala ne makam. Voilà chers téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous avez suivi cette émission avec Yannick Wenge Motatuna la Kibonzambe. En tout cas, merci de faire confiance. Vous s'abonner chaque jour. Vous aimez, vous partager. En tout cas, ça la biso malamu mingi. Vous continuez à bon tout ça que tout le monde sa musala. Aujourd'hui, je reçois pour vous Dina Banza, Zaiko TV. Avec elle, on va parler sur l'actualité. Merci beaucoup. Dans le boss, c'est Mazwanda, le général Mazwanda. Yonde Makambo. Azana boucherie moi qui toko on ça la pizza na Lubumbashi kuna sadi bandeko ba la pizza na nenga ki bonzambe. Donc voilà, je reçois déjà mon invité. Bonjour. Bonjour. Le paysan moto moi à niveau moi à degré moi de ma penza. Moto fort. Moto les qui j'en profite vraiment pour en repérer c'est sous général Mazwanda tout le monde a kana Mobutu en tout cas général en tout cas costume et ça bien et ça là cassé là général Mazwanda ba salutation na yango wana. Yannick Wenge merci vraiment de ya bingai tolobela to pendant. Congo ini René le bien ba bim Pierre que beta ma fort. Congo ini réunion les qui n'ont bien Congo ini en tout cas c'est là
Congo Inouï en tout cas c'est le Vous avez bien initiative bien dans mon nom. Initiative bien oh ils ont promettre comme appel mondial et comme appel partout au Congolais azali donc ça la Congo ba Congo Uni na biso ezala kaka te basé en Afrique du Sud te comme appel quand même mondial parce que ba Congolais ba partout. OK. Voilà, tout le monde y ouera sanani fali pour pas bétail concert na U Arena mais après wana ka tout le monde vidéo ya Koffi Olomide alors ba kenga na papa ngana mozali ici au bimande awa donc malgré que tina ba finga bani ba te belé bazonga ba ndenge na bango ba te belé donc moni que vidéo na Koffi osala ngona mwa mawa nde ba te belé ba taquer Koffi Olomide fort na nzela ya fali poupa réaction fali poupa azana mwana répétez ça fali poupa ana mwana na batune ba il fallait l'équipe Koffi à l'équipe batunions tout ba bebisi masolo moi ka mutoka lobika bongo c'est ka bebisi masolo parce que fali poupa azana mwana liboso Koffi Olomide te ana babane belé ba Suzuki ba Modogo Koffi ana bane belé o baza ba yaya fali na kati orchestre soki na âge to ebité mais na orchestre il fali akuta ba ene na kati quartier latino donc quartier latino salami pona fali te fali ezana ngokaka chance grâce et pesa melier akutani problème pesa la moi chance wa akutana na producteur wa betara pe na vie akuta pour le producteur d'ailleurs na vie mais aza mwana ba propos au fali à lobby pona mopao tina batuna et sali bien te fali en tout cas il faut reprocher batuna mingi parce que makambu penza fali pour pas sali yako 54 visa eza bien mais fali pour pas memi ba te belé ba maman poto na okaki molobele ba maman na TikTok alobi ba maman ba kopanza maputa fali bien na ba finga ka batu ba maman ba lobi o ba finga ka biloko ba maman nzo exactement son nom ta biso malina obi Joël finga Koffi pe fort Joël chaud mais Koffi il fallait permettre qu'on mémaille vraiment de choses le seulement vie peut passer en wana bon Joël chaud aza chroniqueuse aza mutu ya fali c'est normal tant que ba bongo siko kita fali et mwana ya Koffi ya zane chronique za oluka na epe mke na chevie na aigle mais siko kita aigle pourquoi yo leka polo ba mambu ya vie na parler na plateau bongo et à kitoko te en tout cas fali sika na rectification penza makasi surtout na ba chroniqueur nyon surtout o ba oya na kombo na yo na ba injure c'est ça dépend mais on na kombo na ona ba injure na sima et puis esali susu sou mabe makasi lisusu taka yozu 54 visa siko na bato ba ina ba injure donc c'est que bato tout ba ko bala bango bato finga to batutu bango ka puso finga mikolo kwa za visa babiso ko fingi nde OK na mikolo babiso ko fingi visa zali so fingi OK ité en tout cas aigle côté wana eza et ameka ko so la batuna yeto nini pona papa te asolo la ataka pona viera mboteka pona bato ebele omoni soki otoye na plateau boele to lobela fere na tina au chrétien oui raté to fali te chrétien JBT na tina au chrétien yangia mate non ndé ba konika ngo po ba mamba fala ngo simba fo ba chrétien wera ba chrétien fali ba ndé pona bango ba mo ke ba lo ba bien fo ba lo chrétien bongo mo ngote te tamba au chrétien soko yebi penzo za la chroniqueur naza attaché tang mususu ya fali oyo lobi bongo c'est ba tindio c'est biso to bi c'est fali pour pas atindio mais to moni ke ya mama tina parce que mani ke pena mikili kisinjora pena mikili nga kuna chelo bongo nga couper ba katanga na rese ke fali nga mona mabomi bale na mani ke mikili balandinga na kimaki na bomba maki na bimila lelo fasa ole la bakati libote na kimaki banini mais na biso comme c'est bien un peu fort ezanango makambo c'est ma fille ezo futa na musique wa quand papa Chéral ba c'est des choses bon o pas Monique ya occupé au finga pas que poto problème est ça mais qui pour ngo no finga te ko finga eza éducation na biso ba jobu ba tika fort o ba no be finga jobu qui était pour Aidor yo na tika lisi Aidor atikalité Aidor ezanonga ba contretemps Aidor ezanonga ba contretemps ba mbongo ezaki o foot ezaki te mbongo foot ezalaki nango tam mususu yende azaki informé tam mususu na retard par rapport à passeport ndenge côté là qui na ambassade tam mususu yaki nango tam mususu basi ba clôturer ba bifali ba o ye nango ekoki yetangu ya yo ya nango déjà basi ba clôturer déjà et sali moi et sali mais ça donc bien moko na monga tikali awa ba osa ba live c'est sûr ça qui live concert à Rennes le Kandé concert à Rennes total vraiment plein à craquer to moni penza aigle fali poupa ezaki plein lokumka ya Congo telaka ye moko côté suna drapeau à Congo wala biso nyonso tout telemi ce que to longoli na ba parti pris nanu wala biso tout telemi ba bi Congo debout taka to banana debout congolais donc ndenge za na biso nyonso telemaki ya Rennes plein
en tout cas il est très bien malgré Zaki moi kokoso interview Zaki ba combattant ceci c'est là mais il est très bien ndenge kaka yangi amaki obeta Zaki ba combattant banini mais fallait quand to monia solo na ba combattant mais yangi amatomona ya pourquoi quoi boy ko sora ba combattant bien orgueil ba lobi me bleke belé aba ko sora ba combattant pourquoi fallait pour pas bo solo ba combattant wana sko sanangage ke bato bazasko en Europe pour organisation ya bato bayambi fali o balingaki arene betama parce que organisation yambaki yangi ya maawa ndenge bayambaki awa donc basalaki tout yangi ya makutanaki na bana ba machete yangi ya makutani na ba combattant yangi ya masola taka concert avec Jobour ezala prévité malgré yaki kokoso concert ezaki ndenge Cape Town Jobour ayibaki neka concert wana mais malgré bayibaki concert wana na arena batu bayaki malgré zana ba désordre banini bato yangi ya masaki plein zaine pierre atezana okake mututu pa banga ba désordre lekaki pa banga mo ba désordre en tout cas ba billet Kamaki Fally Ipupa en tout cas merci vraiment coup de chapeau penza na arena to se paye makasi musique na biso elekaki bien tout le monde peut bazo kitana ba escalier bazo yemba penza c'est que na ba bif fallait achaki flash disc ndia yemba kite oh basai mamba autotune ba bi achaki mo flash disc nzo beta na radio yazo yemba bon c'est normal hein aigle penza concert pe live penza concert ti na suka na ebité soko ko bimiselanga concert mobo ya aigle banda ki ata pendant 2 heures carrière na banda concert ata 2 heures dit ko bana ko tu carrière c'est trop dire c'est que temps na bimisa concert c'est des a début ya carrière donc concert mobo aigle beti bande ya tati 3 heures dit ils arrêté pourquoi bon abete la concert on nini kas te abeta ngo parce que ba fan ba ba fan tika na concert jibe fara na wera ya tongo ça concert wana vraiment siko pour Fally concert c'est bien ba concert mais tout ça archive ya Fally ya concert na yiti ya concert à Fally vraiment wana pe message peut to lexa penza na bureau ya aigle ya Fally Ipupa en tout cas message pe ezake toza na besoin ya ba concert to bandi na concert na nka ya Simon ya Martyr to na ngo besoin to na besoin ya concert betara na 2020 wana ya le concert à 2020 o to mona ki mukeza ki anniversaire ya papa Sassou Nguesso oyo akendaki mama lobi aza musicien préféré na e en tout cas to mona ki wana ezaki anniversaire mais concert ya moni yangi ya mabeta ki ezaki elekai penza très bien bureau ya aigle et un message en tout cas bobongisa penza to mona ba concert parce que aigle za na ba contrat ba concert to moni ba bi calendrier aigle eza ya munene mais sikoyo to mona ba archive te ya ça la bien ba archive mona te voilà to moni 12 ba journaliste na France wana Fally ya délégation ya ba journaliste ba yamba été jusqu'aujourd'hui point de presse to mona te ba journaliste ya biso ba kei ba kisunjora ba manike ba journaliste ya France ba ko yamba bango te ils a promené Fally za na ranking na bango toni pe Fally ça fallait ngo batunje so ba olinge suste toni te Fally za ranking na ba journaliste kuna te ba journaliste ya Fally bazara na poto to mona ba popol omoni appareil pasula to mona ka Manu Lubaki aza parmi bureau ya Fally organisera ni na ba conférence de presse en tout cas Manu Lubaki to lingaki to mona ke oyambi ba chroniqueur ope ba uti kin pona tana moi point de presse ata la veille atana aéroport en tout cas nyonso wana ezoki soki na bureau ya aigle bureau en tout cas na bureau penza bo s'organiser ya babongisa penza place faire rigolo l'hôtel na Abidjan faire rigolo Nathalie kutu na interview na Abidjan abe yembi manini madendo faire rigolo balotaka le padre ba besera nzembu moko ayemi ngosko na ba rythme différent à 5 ba bibeta ole ndenge ya mbuna ayembi yango o beta ngona nenga rumba beta ona nenga rumba beta ngona nenga boy fera yemiango so la nyente ya Fally sala kuna quand Fally pas sala ngo asala bongo o tolo bela les padres azaka les padres ya Fally en tout cas na landa kité en tout cas bo soringa en tout cas ya les padres ndena landa Fally les padres boy bango Fally avec les padres na nini na oyemba mamutu banzembu tutu te makamwa tukenda omoni anglais wana to chango te baka Nathalie jouer c'est moi Fally bijou muto lobaka na monoko ke Fally muto elle mise mo congolais l'équipe Fally abijou wana mabe okoma pour mambo Fally asali nini Fally asali album na ebetami yembama en tout cas
Aigle asali bien mais que muto ya comparer Ferré na Fali c'est que ça na oreille musicale OK c'est que oreille musicale wana penza oyo mwana ya congolais ya Zaïre abotami ya mukie akokotaka na majabu rafiki mwana mwa zo yembe sali ba Ferré oyo pe ba Ferré ba chane pour sali Falite te o pe ba Ferré mwana ya mukie abandi de ya musique mais siko tala siko muto alobake Fali aleki Ferré na te on a une comparaison, on comparer l'incomparable. Voilà, merci beaucoup Lina Banza. Moi c'est Nzambe Mabobila Dawa, batba total biso na boke binyo so conseil ko pesa Fali na Kofi vi ba vidéo wana oyo to mona Fali azo Kofi olela na kombo Fali, conseil ko pesa Fali nini, conseil ko pesa Kofi nini, pe message ko pesa na bato balandi biso mokolo lezani. En tout cas, conseil penza na conseil penza mingi te pona Fali parce que to moni déjà ba gafe belé bat bazoya mais aider bango ba quand même poto et ça penza bien na mopa openza mopa za papa biso icône na biso mopa o soki oke partout na Afrique ti na ba film nigérien o ka ba tira ba nzembo Kofi jamu kwale ya go pesa mbongo loi o ka ba gangi loi mopa o aza papa biso en tout cas papa sori pour ma nyonso kolanda ba mwana te puis ba interview wana ngana bioza oyoza déjà intellectuel oza ministre oza excellence oza honorable oza ba mambutu donc ba mwana faut boire ça. Yeah, faut boire ça. Pesa quelques mots yeah, merci beaucoup. Na pesi ba salutation na nga mingi na famille Banza. Na pesi ba salutation na nga merci na Zoom Mbayo aza derrière la caméra. Balobi mobali ya santé, balobi santé za la vie na pesi mbote mingi. Bala santé. Na pesi mbote susu mingi na Charles Tite na balobi son excellence, balobi gouverneur ya Kasai Toze la son excellence balobi excellence moko ya soin à la propre il faut la ratina griffe babi banda na kati ti banda propre balobi salutation na Gucci pa mala hermo c'est l'homme sans hydroquinone babi Gucci pa l'homme sans hydroquinone IJF en tout cas balobi en tout cas tenir et tout ça motema ya JDT IJF motema ya JDT patient ilolo karambongo balobi les tontons à la taille avantageuse, c'est la taille les gars qui fait tuer les femmes. Parce qu'il y a c'est tout ça qui est sur la vie claire. Claire n'est pas ma bague autour il y a un jour en tout cas président parce qu'il y a salutation na yangoana Didier Chombo petit Jésus balobi liboulou ezaka suka petit Jésus yana wana les tontons de disques babi petit Jésus liboulou ici la caté sans monter donc encore et toujours petit Jésus toujours Nathan na pesi la salutation na Fukushima babi poison Kasereka vice-président national ya Congo Uni ba salutation na président national balobi Chris Welo na CG Samuel Tabia la CG Mohamed Moleka balobi mama lobaki mvwando ezalaka yo mvwando ezalaka yo motema Charity Moleka ba salutation na nga na pesi ba salutation na nga na ingénieur Stani Ochudi na pesi ba salutation na ngai na président Mavungu na pesi ba salutation na nga na ba congolais surtout pendant na kati Afrique du Sud na pesi salutation na nga na Alain Bendele babi kizaza président balobi mobali ya bandundu ya mukuse mais ata ya bien alata Simbaka Alain Kizaza ba salutation salutation à Clément Talatala bisous on se revoit la prochaine liste exactement mabanga beli voilà mesdames et messieurs to comme na suka émission la biso merci beaucoup Arzumbayo journaliste à l'équipe merci beaucoup coach Ndiama d'être là merci beaucoup na invité na ngai Lina Banza Zaïko TV toujours ndé makambu merci beaucoup na tutu bozaki belé bolanda biso bogi ko s'abonner aimer partager en tout cas l'auto senga bino yango wana merci beaucoup vraiment na fidélité et confiance vous allons général Mazouanda Makambo, le président Mohamed Moleka, Nkolo Ntuku. Nous sommes vers la fin d'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Balobi King France Télévision, nem Makambo. Osa bezuta ba film bien, ota la émission bien. King France Télévision, nem Makambo. Chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so to ba minté. Tout salande Makambo. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis la politique
masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais Mozabe na pesa na mona bastana mo sala na émission très bien yani wenge ya nite wenge yonde makambo King France Télévision nde makambo sala nde makambo